Omoni moi si lokola bibi aza kilo lokola mabende ya kilomoto. Oui mabende ya kilomoto. Te bande la lobby? A kilo lokola mabende ya kilomoto. Tellement aza naïba forme na été. Donc aza akemba donc kilo mabende ya kilomoto donc mabende chani métal. Donc na yebité moi si ya ndenge wana mobali ya bengana yo na mwana ya bébé ya 1 mois, il fallait que mobali ya bengana et parce que une femme maman appelle ça ka respect. Ngai nde na saboye tango bango bafinga kabiso oloba te omoni kaka Mike nde na répondre omona ndenge agitation ça mutu lokola bibi tellement elle a léché Karine, tellement elle a léché le vagin de Karine, l'odeur de vagin de Karine est restée dans sa bouche. Elle est devenue très impolie. Je suis désolé. Soko Kati Yomoko Yeba, tellement le vagin de Karine, son odeur est restée dans sa bouche. Yé a komika solo ya moninga etikala yo. Solo ya vagin ya moninga etikala na munoko. Yango e comme ça bilobela au sala 10 ans na carrière au sala oyamba nani. Messi on obengi na fali. Yo so mobile ko fali na vie na yo. Attends, Maniki. Yo so lali na tolo fali na tolo ba kuto kufit. Elengeleke bomi yo. Ah bon? Oui, ba kute mort. Et ça là qui $1000. Oui, $1000. Voilà. Répartition ça mis comment oui. Na yebité, ba pesi bana na $100. $100. C'est tout. Non, c'est un profit, merci. Bana bazui $100, basomela ba jouer. Mais est-ce que Mosaka soka finga vilaine? Est-ce que nga pas na ko linga mobile kwa Mosaka? Pourquoi? Aza mobile non? Ah mobile qui to côté? Ami atia photo ba biatie na yi. Na zo été? Mobile ma bending wana munoko solo ebelo ba français té. Moi j'aime les hommes cultivés. Moi j'aime les hommes qui sont bons. Moi j'aime les hommes qui parlent français. Hein? Oh, abonne la moi c'est en français bébé, tu sais. Ah bon? En tout cas, pardonne-moi, tu sais que je suis sorti. Je ne suis pas allé très loin, j'étais juste là. Hein? Mon amour, mon bébé. Donc, vous nous captez en ce moment depuis partout. Je pense que vous êtes si nombreux pour suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, quant à moi, je dois quand même recevoir dans mon plateau. Avec elle, nous allons quand même déparler, tout sauf rien. Moi, Mbotumbutu Ekoti, na milieu à musique, na milieu à chronique musicale aussi. Azawana mieux placé, yako solo anaye au boebi l'air ayaka. Alobaka vérité, bien que batum sous bakansaka à débordaka, mais je dois quand même essayer de confirmer bino alobaka vérité. Des Maniki, Maniki de John au Tozanaye. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui à sur ce plateau de Mike Lokamba, Afrique Link TV. Ça fait belle et raide, ça fait très longtemps. Tout le monde en a qu'à Maniki. Bonjour, Bonnie. Ça va, Mike, ça va. Mike Lokamba, ça va. Et ça, rappelle bien, au monde, on a pété mingi. Oui. Après, tant au monde, on a vraiment tant de talent. Hein? Et ça, rappelle bien ma casse. Pour ça, peut-être aussi, l'émission mingi, on a. Pour muta yamba nga mingi na yebisa ke no ko yamba mutu te zaka Laura Chou. Laura Chou ndependa ne ye bena invité na eza ngai pour la linga na ngate akende place obo kino finga ebo ko sa ya lobaka na été. Donc biso to ade ba soda yo a soda oyebi. Donc ça linga plaisir pe ya makasi ya yamba yo na profiter pe ko souhaiter ba meilleur vœu. Merci beaucoup, merci pareillement. Voilà. Merci. En tout cas, merci vraiment de me recevoir. Merci beaucoup Manik de John avec elle tout solo la pas mal Manik avant tout quand on a vif il y a masolo na biso boni événement il y a quartier latin ndenge les kaki na ndenge Koffi Olomide azwaki likanisi ya ko sangisa ba musiciens en même temps tout le monde qui droit na bino ezalaki selon ba vote o esalamaki na ba réseaux sociaux ba pesa qui une affaire de $1500 na maboko malgré l'absence d'Amino les Alaki. C'était passé déroulement, il y a événement on a Koffi Olomide. Comment? Mais comment la vérité na mingi na lobaka ça crée des problèmes mais
mbongo o biso to moyi na biso na maboko nga na loba na vérité ba na poto na banana ne le dit Fefe na Hamburg Elisabeth Mayang nzambe ya ba mama ya choisi matata ta bango nyonso ba boyi ya choisi ngai na za bétonné cimenté na ya choisi apostillé hein oui apostillé pour a kozwa pe to baki makambo ngo akena akota a répondre ki ba université nyonso ba oh non so arata ki kene osaba cours na poto ça a reçu donc mbongo o biso mona maboko pona bana na nga eza $100 Manique de John télévision eza radio te mbongo na répété oui mbongo ezaki $1500 mbongo oyo biso qui a été remis na maboko ya prince non d'abord avant qui a na maboko ya prince to monaki sur les scènes sur scène to monaki na monaki Kisinjora ezalaki $1000 oui $1000 voilà répartition ça mis comment oui na yebité ba pesi bana na $100 c'est tout na bon na senga Kofi merci bana bazui $100 ba somela ba jouer o ba sakanela ana somba bana popi prince na moni ya vandaki na Zaiwa na yeba tambola na ye kesiko mikolo to benge Zaiwa bazaki na ba melima koka na bango Maniqué dans certaines choses nous devons quand même être sérieux mambozo lo ba oyo est-ce que vous assurez certains que bana na yo yebisi yo bana na nga bazui $100 sur $1000 bana nga bazui $100 c'est tout non ça un problème d'état te bana na ngai bana poto na mbongo wana bana na nga bazui $100 quadra na mbongo na nga bana na ngai bana mbongo opesa ki bana na nga bazui $100 et c'était quoi votre absence na bana ba benga ibisote ah bon j'étais étonné quadra za numéro na nga si c'était bel et bien que bazaki na besoin présence na ngai to ya mwana ezala numéro ya bana quadra za nango fala benga nenga benga kinjora omoni Mike ba je wana mike wana na to sto message nango quadra e ba ke no so rapesi njora mbongo e komate et comme ndenge sengeli il savait donc et ça lui est plaisir pour ayebi ke tanga pesa na komate manike os e kite na ko sone na monga on ya ba monga mike ya on ya ba monga mike bibi chez sanga ba de jogo ba good danger ba Elisabeth Mayangi ba monga mike wana ba monga mike ba ya choisi ba monta ba pesa biso ba monga ba monga mike ozo comprendre ba Titi Kabalo ba mongo ba pesa wana ba monga mike mais merci quand même merci quand même merci quand même merci quand même ça dit beaucoup hein. Alors les trophées ça puis trophée quand même il faut y en anda kubana ba mona eza ya bazui ba beza ya bango na trophée pe comme nanda kote comité ya bango bazui omoni Mike ba makambo na olinga vraiment ko kipango te totala mam na biso oui hein voilà merci oui je sais pourquoi nazo linga glissement wana te oui pour protéger carrière musicale oui parce que bato baloba belé si aujourd'hui prince azo boye maman na ye c'est parce que maman nikazo azo ba trop c'est on a comme préféré mimi na maram na bango ko la baba oui quand même merci quand même merci quand même je tiens à remercier toutes ces personnes au Baota Labiso en ce moment. J'ai dit merci à Willy Moucheni, le véritable code Yamboka, au Baota Labiso depuis Dijon. On a ajouté Dada Mundos, le véritable directeur de Willy Moucheni. Voilà, merci encore une fois à l'ingénieur de banque Gauthier Mascotte au Azana Londres, à Zota Labiso. Yolande Malou dans la Katia Suisse, il n'a pas essayé vraiment bamboté. Alors, Maniqué, tu as vraiment glissement, on a été pour toi enflammer les sous moto na mamba quartier latin, c'est bien bon. Au besoin $100, c'est trophée jusqu'à présent et comme il en a coûté. Bon, entre parenthèses. Alors, Toki Bibi Kapinga. Oui, à ça, on a ma mission. On a biso ya moi si. Bato benginga balobi bibi a débordé, a déconné na kombo ya fali pupa. Biso tozwa komitona. Est-ce que toza awa pona koyaka ko finga ba musicien
ko dénigraka ba artiste na biso ou bien toza na posa ya culture na biso ekende liboso. Manikele oyambi ndeko na yo Bibi Kapinga koloba mabe ya Fally Ipupa oyo azosa la fierté ya mboka na biso. Nous tous nous sommes très contents ya Fally Ipupa. Omoni moi si lokola Bibi aza kilo lokola mabende ya kilomoto. Oye mabende ya kilomoto. Te bandela lobi? A kilo lokola mabende ya kilomoto. Tellement ça naïba forme na été. Donc aza akemba donc kilo mabende ya kilomoto donc mabende chani métal. Donc na yebité moi si ya nengwana mobali ya bengana yo na mwana ya bébé à 1 mois, il fallait que mobali ya bengana et parce que une femme maman appelle ça ka respect. Ngai nde na saboye tangu bango bafinga kabiso oloba ate omoni kaka Mike nde na répondre boye omona ndenge agitation esala mutu lokola Bibi tellement elle a léché Karine, tellement elle a léché le vagin de Karine, l'odeur de vagin de Karine est restée dans sa bouche. Elle est devenue très impolie. Je suis désolé. Soko Kati Yomoko Yeba, tellement le vagin de Karine, son odeur est restée dans sa bouche. Yé a commis kaka solo ya moninga etikala yo. Solo ya vagin ya moninga etikala na munoko. Yango e comme ça bilobela au sala 10 ans na carrière ozala oyamba nani. Yo Bibi yamba nani polinga muta commission boy Karine et puis à quelles conditions on les chakaye ngai ayamba jibe muninga na ngamwa ayasa nini ayamba jibe kasa yamba ka jibe ayamba ka jibe pour côté jibe na busoba na bango et puis pour ton information Roger Ngandu se respecte longola Roger linga kote alobi o memi busoba na orchestre na bango ba otaloka na mi Roger linga yo te o énerva ka na niveau 0. Il y a Roger à se respecter. Il y a un moment où Roger Ngandu, on parle de bien de lui. À se respecter. Il y a Roger. Mais, entre parenthèses, Bibi, na moni et loko yoko finga Fally te Bibi. O finga ye na taille. O lo bakeno ken ngai na ye pa na yo opele na lia biloko. Biloko nga na lia ya malewa. Ngana yoki solo man ezaka solo bilo Michael yambi ngana yoki solo pondu na malewa ngana linga pondu na commander pondu na ngana makaya na bandi kolia yo futi na complexe Manique de John est-ce que yo lambelinga bilo na lié no weza olamba te wana za olamba te biloko yo linga betela tolo oyo wuti na ndaku na yo oyo place ngana kolia biloko ndaku na oto sana mwana kizengi ba soya mwana na ekoti na kata biloko ngana kolia bilo na. Oh Manique, ça choque. Na okene bongo. Na okene bongo. Omona nde ozaka sans forme. Mwana mwasi mo balata aka catch, alati servette, azoyo ozomona mwana mwasi azoyo ndiye mabele bukana, azata mwete te mwana mwasi akemba ndenge wana biba bakpanga lokola bakwanga bateke kutu bien. Yo peno bima bakwanga ya basaka to babengaka mo nini. Babeki kwanga basaka tango babenga ngoni. Zela komo na ngoko ya to liaka na nzela inongo bulia nzela inongo babenga ngo zela ekoya tana banda okene inongo to banda olia bakwanga wana ozomona bakwanga wana kemba wana oza bongo façon na eza bongo yo keno luba merci ono bengi na Fally yo zo mobile ko Fally na vina yo attends Manique yo so lali na tolo Fally na tongo ba kuto kufiti. Elle lengeleke bomio. Ah bon? Oui, bah écoutez morte. Kao. Akufa. Akufina. Yeso kwa lalika pembe na Fally. Akufa tellement sentiment et par sentiment to. Kwa ngo comme ngo za moboko. Kombe moboko. Moboko oza nzoto makasa kwa kpanga moboko. Oya kolba monsieur no bengi na Fally. Et ba Bibi. Na esa ko ozo le kisatan kende kolukela na mwana no un bon pédiatre. Kende lukela mwana no un bon pédiatre. Ozo le no so salo le kisatan. Les fruits de tes entrailles eza ya kopola et la kisa katina one. Omoni mwana na yo alaksa katina yo. Po nengo zana nengo beta katelo ngai Bibi boye obota kizengi nanga omena na faire no na mwana kizenga atangisi ba soyi netinga na omena non osoyoka oza fi moko boye otamboli ko lécher muninga ko Karine nyoko liyo
soka zaika ya na toke na chambre ke omeka robe wana nzonde muninga mwasi akene ko lembo lisa nzoto na ndenge wana monde soletikalo na munoko ko biloba loba oh akomi nini biloba loba eloko lobe sangi yo biloba loba. Et puis monsieur Mosaka avant tout posez une question monsieur Mosaka pour français wana ya linga kene na parlement tozana mama Mosaka mani yebite soka linga loba nini na lingi ba question mingi ezalanga poto chité na mambu ya bibi kapinga nga naza wana te juste pour na ko enflammer donc to linga to e ba vérité za wa le côté za ba réponse eza yanga yo parce que yo nyokoma na okana d'une manière générale nous devons quand même respecter nos artistes et musiciens au ba ça la fierté en mboka. Jamais n'a rien à benga fallait pour pas ces messieurs-là. Donc, ils ont déjà signé une politesse, quel que soit niveau tozanango, quel que soit accès à micro ou internet, c'est pesibiso, quel que soit diaspora, pesibiso mato na bango to comme un mankara ba musicien congolais ou ba ça la fierté yambo canabiso. Alors, parlons de Mosaka Blanchard. Benjir Tomoni, wana to benga Benjir, Mosaka wana mutnanga, na benga yepena mutnanga. To sala ba conflit to bongisaka to bebanaka wana penande konanga kati kwa yemo ayebi manike to moni Benjira Mosaka oh alobi ceux qui za parmi ba plus vilaine dans le monde entier oza parmi ba fi oyo baza ba plus vilaine Benjiri ya bongo ya mwana mobali azofinga mwana mwasi manike quelque part ceux qui Mosaka comme un niveau wana yo posa provocatrice quand même. Mais est-ce que Mosaka soka finga vilaine? Est-ce que ngapa na ko linga mobile kwa Mosaka? Pourquoi? Aza mobile non? Ah mobile qui to côté? Ami atia photo ba bien tena yi. Na zoete? Mobile ba bendengo wana munoko solo ebelo ba français te. Moi j'aime les hommes cultivés. Moi j'aime les hommes qui sont bons. Moi j'aime les hommes qui parlent français. Hein? Oh, abonne la moi c'est en français bébé, tu sais. Ah bon? En tout cas, pardonne-moi, tu sais que je suis sorti. Je suis pas allé très loin, j'étais juste là. Hein? Mon amour, mon bébé. Hein? Toi, tu es ma chère, mon épouse. Hein? Mon amour, arrête ça. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu me froisses. Hein? Si tu pleures, ça me fait très mal. Mon sac à cocaté. Ah, kokolo français on a té parce que nana boduka lobika que non a tout ni fali hein. Pourquoi tu es en froid avec ton grand frère JB? Mon sac a bien ingir. En froid ils ingir. Ils ingir oui. En froid il a qui c'est que non oza pourquoi oza na moi problème hein en froid cause à l'enfant na mutela qui c'est boza sunde boza raté. Raté donc bras de fer tout le bas. Voilà. Ayebi même pas en froid et l'axi nini hein un Mosaka so ba pesinga ina tala akola wana impoli quartier mon baba bien impoli alobaka bi o motama seseni ya lobaka so comme le motama sese c'est que le tumba sima roto longole motama sese aloba elote Mosaka c'est un ignare un illettré tout fait un ignare et quelqu'un qui ne connaît rien. Oui. Quelqu'un qui ne connaît rien, il comprend rien, il mélange tout. Je suis la plus vilaine. Menga, non, je suis sakate. Moi, j'aime les hommes en t-shirt comme ça, jean, basket, c'est waouh. Mais il est benza, ninga zalakawana. En tout cas, il est vraiment malbané. Et puis, il mingi. Un homme qui parle donc, il parle trop. Ça. Il parle tellement. On a appelé ça à condition. Alex chambre ya bana nanda kunaye. Asanini? Alex chambre bana. Alex a chambre ya bana. Oh, bon il ba bijou azana una. Alex a chambre ya bana. Chambre oyo eza ya bana na nga balalaka. Soka monter ya commenter to koyeba po chambre bana balalaka le bana. On a sozo accusé tant que parent irresponsable. Ouais, kasi. Alex a chambre bana. Oh, mwana no ya liboso azo boya yo mwana no ya liboso a préféranga comme a préféré que nga za maman na ye nga ta benga la plus vilaine mais Naomi Campbell c'est la plus vilaine des mannequins na babenga kenani oyo mwana mwasi ya mwindu oyo Iman c'est la plus vilaine et la plus riche des mannequins. Oui. Il y a quand si sera benga vilaine na yoka passe parce que sera benga vilaine na kosi photo na ngeza la bouche autorisée na kitoko babota manango. Il y a pas na vilaine c'est quoi la sange loko nini oyo zo la kisaye et loko te. Sony alinga poster ba bengani ba longoli po ba tali penza niveau bagage
vide tono vide beti mbaile li mbo anga ki no lobani na parlement alinga ki obina binadama te et simba te ya kansa kuna na parlement baloba mamba binadama ojibe pe no za danger te kuna za makamba peuple amona ki ma papa mosaka tilelo et pas parent na âge na e mosaka aza na belle maison aza papa atongi na ndaka ba parent ya ba parent ngala ko tonga na lopongo na biso wana moni wana te est-ce que lopongo na biso na mosaka kokani lopongo na biso ke ba mosaka na mnani lopongo na mosaka tout fait c'est munene ndenge wana tout fait bafana ke tout fait mo lopongo na biso des ans yemo lopongo na biso des ans on est vaste belle vaste batu bo so mu pepe kota mo lopongo na mosaka ke otongi kaka na place ko tonga to tongi kaka wana lopango na ite mukolo ba oteka ba opese mbongo kaka oya ba longola mbonga ba brique wana otya baninga na kaka soba lopango na yo tonga atonga te azana lopango te azana eloko te ana chambre bana te irresponsable maniki oza quand même ne bat bazolo ba na internet oza rancunière maniki trop de problèmes avec des gens avec qui avec héritier comme héritier Saloun Pafuni papa nani Pafuni nabi héritier Pafuni Pafuni, c'est comment on Pafuni. C'est-à-dire quoi? Parce que Karine a bien un papouche. Ah ok, je suis bien ni Pafuni. Mais pourquoi à tel point que comme on a niveau héritier à la musique n'a bien? Oh ebi Mike Lokamba okanga poani. Poani. Na koza na boy ko sana bat nyoso nini émission. Obi lilobolo ananga. Lilobani rappeler biso. Obi tayo ebi lilobolo ba. Très bien oui. Man ki yo comme ça sobo sana nga monsieur ba ke internet ngam na bandana. Voilà, tout à fait. Bon lobby. Na finga. Non. Lelo batu nyoso ba loba bandana nga na internet yo so futa ozo ya na voiture na yo tie bananga. Osana nga émission. C'est quoi la guerre nga na njora batu yebi nga kutute. Yo so permettre nga na se défendre. Tout à fait. Yo kasi on na la muka ke nga na sese mutu nga na sate nga na fâché mabe. Mais Nathalie Mike a olonga la voiture na etiko na zoya pour permettre nga na se défendre pour wana batu njora osela nga ba 50 émissions na journée. Yo zoya kaka ozo nanga ozoya kaka ozo sana o permettant quand même solo na yeba na boza grâce na yo. Merci na reconnaissance. Et bongo sikoyo natini lo rachaba no finga yo. Est-ce ça bien nga na batami natini lo rachaba finga yo. L'air yé pas founi et moi na ma bolin azo finga maman Sylvie Mampata numéro 13 hein. Pegi ils ont numéro 13 maman Sylvie na mona écoute tout wow mannequin Nzambe bana kitabo bo photo numéro 13 wow alors ça ka continuité ba œuvre ya papa Sacramento yesu saka ba continuité nango papa na bango abandaki ko kabela batu ko sunga ba famille ya batu papa na ye asala hôpital orphelin na Kitambo o batu na okene ko zwa traitement ya orphelin. Oui. Il y a le maman Sylvie Mampata azali ndoki. Soma Sylvie Mampata. Azobata manakomba église. Abata manakomba église. Oka talaki yango te. Siko soma Sylvie ndoki. Tolo basiko pa funyana. Grand ndoki koleka parce que ya koli na kata ndaka bandoki. Abi mutoko obi fome kindoki obota mnoke kindoki ba pesi oba pesi ba soka yo ya soko ebi. So baninga ba pesi des sacrifices ba 5. Ozomona. Siko pa funi azo ndima ba fingaka ye ba parent tango azo tambola na nzela délinquant ba parent na ba saleli le côté maman na azo teka mapa mbongo wana osaleli le côté famille ya batu bazuyo ba coalition de loko mo finga bango okomo tinda mwana mwasi mo ba tambola na identité c'est no yo ingratitude comment ezali plus qu'ingratitude faut que l'on combo to lukela on combo c'est là plus qu'ingratitude faut que l'on combo mai ezala raté tango Karina finga nani maman pasteur tant y a réagir te c'est qui est tatindi a réagi ça qui peut te montrer dadi mola avec mbanko eh balongola ki pardon ngo balongola ki yango balongoli yango baboya ki yango baboyi pardon balongola ki yango mais ça c'est quoi ça asa obi ke soki nani Ouera, à beaucoup de gens qui sont criminels, parce que ça a déjà un moyen à se comporter comme un criminel. C'est un vrai délinquant. Ah bon? Oui, il est vulgaire, il parle n'importe comment, il gifle les gens n'importe comment, trop agressif. Il fallait aussi dans tout temps.
Leader à Sarah Bongo, leader il faut attendre dans le public. Non, parce que le public me fait ça là. Il y a fini à tiba fini fanatique libola maman là. En pleine répétition, excusez-moi. Oui, oui. En pleine répétition, excusez-moi vraiment. Dans le lobby, où aloba. Hein? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Ok, donc voilà. Hein? Donc, et ça bien été. Il faut avoir un peu de tenue. Est-ce que vous connaissez au monde de la au sali, au Kamwe. Parce que vous sali, il faut avoir un peu de tenue. Si vous avez un carré dans finga mampata, au finga mampata, aza boulot qui nous toboka na parler, makuna kinto kina ewana boy. Il y a zo fan na kata ndekone ndako ndekone Mariam, ça fait so combien d'années so 10 ans yango ya bota kate mo carré na botité. Na âge na ça na mo 1981 botité. Mo balité et l'autre côté. À cause ça kana na zemi. À cause ça kana na zemi, on a centimètre zemi to monate. Oh na dendo litsusu, oh azui zemi. Na ebite soki zemi yango dendo acheli yango wapi nyoso na yena pafuni bauluka mwana mais bozwa bana batute bozwa mwana te bozwa mwana la preuve ane que taka moi ça pafuni aboyi akena ba dendo a reni ake boeti biso to yebaka te que no chef d'orchestre on ezaki ya Karine pafuni ndeza qui porte parole et kasi ya président orchestre Karine pafuni aza porte parole ya Karine. Vous avez ça, 9 comme 6 tonnes. Kasi yango de salamite. Porte-parole orchestre wana eza porte-parole ya orchestre wana eza héritier Karine Azali fondateur ya orchestre wana, c'est elle qui prend tous les décisions. Mais Manique de John bat pas ozoloba Petro mais ozaka na Kinshasa. Lelo c'est vrai musala to sala isenga rapper photos à la Tobimara Libanda. Tour d'Europe n'ingezalaka donc petit tour aux zongi. Bopianga quelque chose à boire. Manique de John. Vous pensez Maltina. Manique de John kangamiga na Kinshasa mais mbanga danger. À quand est-ce que Manique Bormon va se trouver même à la Turquie Babi France ozoko kende te. Na okenda déjà. Nakenda déjà. Okenda déjà na esprit ou bien na bomoto. Nakenda déjà papa nanga fute nanga bien nakenda poto na tongo. Maman lo baza solo. Yambala moko pe mi balete nakenda poto ba 7 fois. Ah bon? On a pays. Na Belgique. Na Belgique. France, Suisse. Oh. Nakenda ngo trop. Vacances nanga suka nakenda na 1992. Ava papa nanga kufa. On se comprend. Alors muto yo. Ngaza ndeke sa mokumba te. Moi j'ai des responsabilités ici. Ngana voyager na okende poto na tiki bana nga. Na tiki bana nga na place ya bien te na kekaka. Pona senga poto. Na okepe poto klando tenga na okoka te na yokufa. Na poto klando wana ba onyokola tmanzela te. Ngana okepe poto nzili za 20e nde na kenda. De vers nzili za 20e. Nzili za 20e. Njili za 20e. On a eu parmi les stars à solo de Bakenda Bongo. Et puis internet ko luka poto parce que pas na so poto ça. Ba poto 6 ba na poto. Na langa mona tata ya na Mireille. Ayebi ke non man ndenge za na kutu. Ndenge za wana kutu mamba poto kutu za ku yolobela te poto na ngai ezo traîner pour na bana po ifona bima na délégation. Alors to ba moni délégation simité ba pandije. So pandager je n'entaka dimazo kena baleki na mususu ngana zo kende na baleki mususu ozomona ngai soki fali ndenge fali azomanga Canada na février ezali po na kaka ana posa à faire voyager nga c'est tout babi ozo weli sa fali na confirmer te fali na bon so po fali memanga il faut confirmer mais il faut battre na liste il faut battre na liste moi so na zaka na zai na liste atiriki na keyanga na kinanga ngote na boyi na boya kinanga tuna lora shuna boya kinanga. Donc liste au Kenake, na Tiraki, il faut na kati. Na kati. Oh. Ah bon? Yonde okete. Na kati na kenanga. Okete poni. Pona bana. Oh. Et bon on okene na tika ana zo kene classe ngana kene. Pona moni ana bien en uniforme oui. Si on a okene classe, Jonathan zo sa akena ba msa na Jonathan zo sa ba makamna ya voyage, Jonathan zo sa ba makamna ba démarche na ngai nazo kena zo sa ba démarche na ya okene ba voyage na Jonathan et moi kena lufu asomba biloko ne et moi kota Angola asomba biloko na abimi alors ça ba voyage na Jonathan ça sur place et moi ke Gabon et moi ke ya na ba on a tiké les princes azane musicien alala na ba studio siko na tiki mona na bon. Avant de voyager, maman, il faut oyeba
en tout cas il faut préparer terrain nazo kene mboka na okende nazo kene oumela il faut otika ba consigne ba ezate kena okomi na nzelo ki mwana moka kufi okuna na esenga poto bato bakenda bongo bango ndeke sa mokumba ah bon ndeke sa mokumba ndenge baki boka bango zala aza sans zala place nyonso ba mema ya okeno la ngate moi j'ai des responsabilités à respecter oh ngam na ya na bango c'est-à-dire maman responsable Manike, tokomi no chité na biso na pesa pe espace na baninga ndewonanga Cynthia Kapache na pesi mbote oyo na ebele na ba polémique té na ebele na ba problème té pardon na si c'est ta question t'es obi hypocrite asali nini amelaka diamba na fere akosaka oya za mtafali sikoyo abazoya wana pe basumbi basisi fere tala nde basopane pa fali bafutaka bango te nde bayaka wana fali apesa bango chapeau abio fali alinga osala ba émission na ba journaliste te abenga bon basa ba émission mais lelo otala badie bakoma oloba afutaki biso yango toakokisa émission omoni siko babiloko nga na bandaki koboya oma makambo nga na bandaki koboya balobi yango boya maniki ba hypocrite wana hypocrite makasi mwana mabe na préféré muta lobaka avana nanga zolia nanga tonga nga bolingo nga na bunde ba guerre nga na bunde la me ya tonga nga na osela ya répondre na yeba ya nga jeli kama de na te atinda awa kinani kasho wa kina kasho banga kasho na banga nanga nguti na banga obanga kasho te na banga nanga nguti yanda kuna okeni mesenga ba pardon ya nani to mona ba pardon senga e pana yoko ta kasho non na kota kasho osenga pardon mais parce que ça problème na été OK c'est problème na été OK yes Tamiko oui yes ndenge zawana lobi otonga fali lobi kuna okeno boba okene ko bayaka wana kana ba téléphone na banka ya bomba baulu akali kamni koko de so ça afina enregistrer pona tanga bango bayaka ba so aye pembeni na yo keba aye wana so linga kaka ata soko bayaka ndenge nini okosola ka ndenge nini osala ka ni po mkola ofinga yo abimisa eza bien te ba vivre na bato en vrai te bayaka pa batuti. Voilà. Merci beaucoup. Manik de John, donc, Bozolanda. Biso te poser la question, abimis oye, azo sentir. Manike, na comme na souka ya entretien na biso, peut-être dernière avant la tikayo, relation ni le besoin na kisinjora. Bongisaka, bozonga naka, nabika relation ni. Oui. Eza question ya souka mais esimbate. Oui. Na vandi ate po na tanga komba ya mama moko ya nganga ya ba film nigérien ya munene naza na po na tanga komba depuis quand ça ba film nigérien yo mona banganga na ba film nigérien te ba mama wana ba sama mabele bati na ba genou ngai na tanga ya bato ningo wana te donc na tanga na te mambo ba sala nga parce que quand tu as émission pour aider et ça nga c'est l'odi fait na Hambourg. Babi la puissante. Yunde maloba wa. Titi Kabalo, Titi Kabalo de moi. Babi John Malika. Joël de Wissa Konga. Joël de Wissa Konga. En tout cas, mboka na biso et qui na oka bien. Ya Gabi wa Belo. Jonathan Kadima secret d'amour, papa na Acacia. Babi Zaïwa Crisco Louvoadi. Il a choisi ma tata, l'ange céleste. Fancy Kalombo Solution, le mannequin du Parlement. Il y a aussi Yvette Motema Yazamaleke. Motema Yazamaleke. Habite en Ngambo, on a New Talent. En tout cas, on a des labino forts. Restaurant des Play. Chez Jacinthe Tela anti-gigolo na Bruxelles wana tokolia lituma na samaki et pas ya maman Anto babi iseka palmarès donc tout ça wana voilà merci beaucoup tout ça wana bien que répondre bien maman qui s'est raté na récupérer pegizwanga boy na récupérer question mususu avant tout chiter na biso pour ça la bafan tout très bien ngana so to bito ba poser ba question ti voilà to récupérer moko to kabwa na biso a Tozoko tapé na 2019 maniqué et nous vivons tout l'ingles sur ba problème était na 2019
tu es habité de tous au monde en la vivant. Ngam na na adage na emonu vivant, bien sûr aussi. Oh, ils ont mot français. Donc, ils ont déjà. Ils ont déjà, mais ngam na le bac on internet emonu. Malheureusement, na tel côté. Donc, maniki des gens. Aux en a l'équipe. Aux en a yaya. Les lots sont bien tanga ba combo awa. S'il faut arranger. Banani o ko arranger na bango. Na ne to banda sika. Ezate ke mbula sika ka to arranger po ba sala mabe na 4-4 mbulu na 4-4 année après to année bani bo arranger tenga na ko arranger na. Une question d'emblée, une question d'emblée. Est-ce que relation nous on a gloire online, vous avez une relation bien? To comment bonjour hein, ça va. Grâce témo pour votre baïba. Bonjour ça va. Fifi Siwa. Fifi Siwa tout ça va bien. Karine. Ouazana na France wana. Karine. Ba ben ma bolensi ouazana na France. Karine Mamboli. Mamboli OK yona. Iye na sose mukolo yebisa ngai nganga. Tiens micro pardon. Nganga ayebisaka nini na popo na polo a prince. Pona nini? Polo polo mwana. Ah polo. Il faut quoi ayebisa ngani kamnganga ayebisa ye. Soki ayebisinga teti mukoto kufa to sola te. So na kufi pe ayati. Ponga likamona okena ntili boso nzambe mwana oyo boti to ko memela mani na nganga te. Voilà. Réaction ni sala depuis à moment ilamba wana. Réaction sala matenga na ndona. Ndona de Bruxelles. Yomo ndona. Motema ya Jean Paul. Yomo ndona. Ngamo ndona. Moi que je vois qui c'est battu ndoki yomo ndona. Ngana ndona. Ndona ça veut dire quoi? Ndona ya pouvoir. Ndona ya pouvoir. Ngana ndona. Na miso bato ba mona ate na mato ya bato ba yoka ate. Na munoko bato ba loba ate. Na kata moto na moto, na kata mpepe na mpepe. Na kata mabele na mabele. Na kata mai na mai. Je suis les 4 forces qui régissent l'univers. Alors on a souka en globalité, je suis qui panvita. Dans une réincarnation qui panvita. Ma bomanga déjà na moto. Voilà, ça dit beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Maniké d'avoir été la nôtre dans cette émission avec Mike Lokamba. Mon ici, le Terminator. Donc, et moi dit, na ba. Et moi dit, ma mère veut. Dans un appel belé na comme ça message. Maniké D3 une semaine téléphone et karamanango comment va réagir. Na belle maladie à coltan. C'est-à-dire quoi? Naza air mona koma moi allergique na coltan et misanga makwanza yango na kiboya moi téléphone. Mais mikolo lokola coltan linginga ina na chombo. Plus 243 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 6